ofingi tata ofingi azosala commerce me yebaka ngo benji wane banda kala banda na tango papa diangenda tina lelo tokomi lelo na yo mwana oyo oza na lingomba malgré bokenda okoki kozala biloko wana te fo banga me tellement ozobanga te mwana o regrette nga nalobelaka famille wana te pone ti famille balo baza bandeko kindeko wana talinga te nga nalobelaka ne nzambe na nga na lingomba nga na bondelaka po lingomba nga na bondelaka ezali nzambe tata mwana pe molimo mosantu alors soki bandeko moko bayaka na bango etalinga te soki ezalaki likambo ya famille nde bakende kofungola mangomba mosusu te balinga babebana na ndenge ya famille balinga bakende na ndenge ya famille mais tellement ke bawelaka bokonzi tata Simon Kimbangu kiangani na lingomba yango bakende kofungola mangomba mosusu alors ti bino bolobaka ke obokota makamwa te baza famille mais bino ntango bokenda boyebi te bokota yango ti bino bokenda na bango boyaka nkamba te botika nkamba bobosana tata Simon Kimbangu na nkamba bobosana Kilongo bobosana batata bobosana bango nyonso me boyebi te ke wana eza bokota nde makambo yango ta mwana ozoba o mayele eza te kolo Yesu aloba ofingi nzambe tata kolo Yesu akolimbisa yo ofingi nzambe mwana nkolo Yesu molimo mosantu olimbisa yo me soki ofingi molimo mosantu ezalaka na bolimbisi te siko nakoloba mukiye likambo ya papa Tracy omunika ndenge ofingaka ye ayibolata te mwana mboka moko boye amayele te bolata te mbongo yango aza kojuire nango me azoyeba kosalela yango te mwana oyo quelle audace quel courage quel courage yoke mwana moko mukie me ya zoba mwana mo mukie oza mayele te mayele wana okanisi oza nango te oza zoba pena apena mayele te komo kozwa courage wana ozala na posa batrase bandolata nini abandolata ba Johnny ya mamoto abandolata nini alata ba griche ba gutsi papa Tracy ndenga aza wana aza mutu teke kotia lolendo yo mwana so bazwi bapesa yango nzamba yeba so apesi yo bomengo yo kozala lolendo makasi yango yo kozwaka bomengo te na vi na yo obando kelela ndengo ozana na olaka yo na osaka nde na zabwe na nguya onga nzamba pesinga na lakeli yo tellement ofingi nzambe mokeli wa kelinga ngande siko na lakeli yo na place na ye atako liano yo komelo pasi atako somba te eloko komelo pasi obando vanda peno ovandi peno zangi penza meme ya kolia o mutu pe akopesa yo azate nzambe molimo mosantu oyo fingi oyo lobeli de n'importe quoi okomona église kimbangi se kotunga malisusu please okomona nkamba tokopesa so ntinzani ya somo sikobo oyo bozwi wana nzambe alingaka pesa yo ata papa so yimo kyanga nga pesa yo po lobi ozala bien et si les sites récupérer yango eke na mutu mususu atongela yango nkamba yo vina yo baby okozalaka na eloko te omoni papa Tracy lolendo obino bozo lukela ye aoza nango te boka bandoki bwa normal te soki banda kolata makasi kaka bino ngalo batala ndenga osakanela mbongo lingomba tala kolata azolata kuta lingo yeba te lo aza kolata simple comme bonjour azolata ne normal mais bolobi ke azolata te azolata bien te alata ka bien te olingi alata ndeni oya zana ngo yo tika ozana ngo te lumière eza ko pele pa na ye yango elelisaka bino ba démon bato ya satana bana ya soloka Arma aza nzambe aza Satan Lucifer boyoka pena ke Satan réincarné na mokili o alata pena nzoto ezande Arma obino bolobelaka wana boye bakango boza na elembo na ye yango atiaka bino bilembo boza na elembo ya Satana ye deja apona bino deja bokenda deja na ngambu na ye alors tant bokenda na ngambu na ye bo respecter na bino ye bozala na ye bo vivre na ye eza problème te mais botika ka kofinga nzambe botika kofinga nzambe yo sozo continuer kofinga nzambe ngana osuki so na mboka Chypre wana mais Arma na bino bobengaka nzambe aza entreteneur abetaka musique soki mundele mutu mo bapesi mbongo na ye yake wana bake ko betela musique
omona bavandi wana bakonzi bavandi bango bana misala baza kobeta miziki nzambe aza na temps wana te bato moko boye bavandi lokwa bakonzi moko boye bavandi e yesu ko mwa musala na bango ayaka betelaka bango miziki te. Jamais on grand jamais Satan ezali arma wana soki bino bo comprenaka te. Satan na likolo azalaki chef d'orchestre de musique ya nzambe ye muto agéraka yango. Etango abwaki Satana na se ndenge papa de ngenda lobaki na boti Satana ayeko yada dona ye ya miziki yango aza nango bozobenga ye nzambe me akenda kobetela bato miziki akenda kobeta miziki na bato babeta miziki ya mokili akendaka kobeta miziki libanda bafuti ye mbongo aza travailleur bato moko bo bavandi bango bapesi ye mbongo banzo betela bango miziki bozomona do miziki oyo ya utaki nango telema ya ye eza ya ye tango akiti na mabele eza susu ya nzambe te donc akobeta ngo place wana te ka na église yo fo atambola beta ngo na ba musicien beta na bato mokili abeta na bato ndenge na ndenge donc ba musicien mokili baza ba collègue siko nzambe o aza na gloire esa ko sala biloko wana nzambe oyo réincarnation ya papa dia ngenda akosala eloko wana nzambe aza na miziki na ye oyo abetaka ezali fanfare oyo ekitaka liboso alakisaka donc soki atelemi liboso ya trône aza kobeta fanfare na ye aza kodirige fanfare na ye. Wana de gloire na yengu yana esala ka makasi mokili mobima donc soki papa aza ko diriger fanfare c'est que na ba we na bato abomoy na ba ange likolo na se eninganaka fanfare papa betaka ezalaka ya pamba te abetaka ngona lingomba mais jamais akokende ko betela ka ba mindele moko boye akende ko betela ka bato moko boye donc akomane travailleur ya ko betela ka bato miziki wana eza don na ye eza don na ye atikala kozala nzambe ata mokolo moko te. Yo lingi la yo sobe ki mona meso. Ki mona meso eza na tata. Bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. Mon côté ezali elombe na likumba oyo otuna ba oyo bayedinga. Mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci à tous nos abonnés, merci na tutu balingaka Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Merci na bana tata na ngai ba obalingaka émission Kimbango Nzambe rien que la vérité. Bande konanga na ibisaka bino soki Mama Balenda aye. Soki nga na fungoli kamera na ye na bandi émission il faut ko zoka temps ya kovanda ya kolanda émission. Pote awa prédication agressive biso awa distraction ezalaka te uzoba pe awa elekaka te to so toza na vérité te toya te. Bandeko na nga j'espère que bolandaki émission oyo ngai nasalaki oyo nalobelaki mwana moko ya Chypre, un jeune garçon na kombo ya Joseph avandaka na Chypre. Photo na ye yango na tieli bino. Joseph oyo avandaka na Chypre. Na saki émission na ye oyo alandaki émission wana te akota après émission akita na se atala émission wana et puis nazo continuer nazo tia susu audio oyo ye alobaki afingi nzambe
afingi papa Simon Kimbangu Kiangani alobi de n'importe quoi. Alors ngai tellement naza la princesse ya papa, la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem, na kotika ko lekisaka bato abuzoba boete ke na yoki ya puis na lekisi yango ka bongo te. Na lobelaki yango me esengeli na lobela yango lisusu. Bandeko, boboni papa Simon Kimbangu Kiangani tango alobaka ata bomoni muta finginga, ata bomoni muta sali bo répondre te. Wana eza ba no kimbangiste. Moni no kimbangiste ayebi na yete, aza ko imaginer nanu. Azaka kana la Bible nous dit, la Bible déclare. Donc o eza liboso na ye, ayebi yango te. E bongo yo kimbangiste. Yo kimbangiste. Obotami kimbangiste ou bien obanda déjà lingoma biso to banda lingoma na kala. Bokenda ba 26, bokomi ko dénigrer Nkamba oyo batata bayoke la pasi. Bokomi ko finga papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu kati na bato. Boza ko finga batata oyo ba nzambe ba s'incarner. Pona ignorance. Pona ba sentiment. Siko nga siko pa na ngele kakate ba finga trop. Bafinga trop bafungola ba chaîne balobaka de n'importe quoi na kombe ya batata bato ba 26 wana bato ba 26 wana baza ko finga bino bolobaka te o papa lobi to lobaka te non ezalaka te jamais nzamba ko ya papa Simon Kimbangu Kiangani isa bino bokende ko répondre bato wana akoloba bongo te akote ya bino kaka ke boloba te mais yo moko na mutu na fo isala akotika nzambe na ba finga ka eboyite jamais nzambe o akeli yo otika no oyo c'est que bino te mo bosambela na bino na église mais boyebaka na bino place biso tozate c'est que boyebaka nzambe obiso to bondelaka te c'est que bino bokanisaka kaka te mato lobaka nzambe azane ka nzambe kaka bongo bomona kaka normal mais boyebaka dimension na yete boyebaka te likolo na se ezali yenda kela yango boyebaka te ke yazali le maître des pays en profondeur boyebaka te ke biso poto za la bato ezali grâce na ye. Nzambe wana oya sala ona lilingi na ye avandi kati na bato baza ko manke baza ko chola baza ko finga bafungola ba chaîne na bango ebele pona ko finga ba mema bandimi bakenda bateya bango mabe ekoma papa Simon Kimbangu Kiangani baza ndenge moko batata 26 wana bayebi kiye papa Simon Kimbangu Kiangani tellement ko luka ba gloire bakoma ko kosa bandimi bana batuke baza ndenge moko ale zoba ya mwana Joseph bobengela ngana Joseph wana apusa nanu avanda na bobengela ngana Joseph wana apusa na avanda pena fungula matoya yokanga bien Joseph mwana oza mwana mukie oza mwana mukie na ndimi kutu teke okokisi ata 35 ans oza nango te ata ku 30 ans na mwingu nano kokisi yango te problème elobeli na yo ezomona na ke oza nanu mwana mukie wana maturité te oza kotambola na kibontaba yo ozwi pena quelle audace ozwi pena courage ya kosala audio okende ko finga nzambe okende ko ba de n'importe quoi na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe kati na bato nzambe o akeli yo aza ko senga bambongo bantintane aza ko senga bambongo à tout le temps ozolo ba de n'importe quoi bazo sala ba commerce ozo banga note ti ozolo bango ozo banga note mayele obili bokumisa bozalaka nango na mona yango te na mona botambo boza na kibontaba bona kibombua ozo banga te ti ozo fungola mbanga na yo ozo loba oyebaka te ke nzambe wana tango yo lalaka yende mutala musaka yo la moko continue vie na yo batata na bino ba 26 wana bayebi tango ozo ko finga nzambe mokeli oya keli ozo banga te batata na bino baza ba impoli mais balobaka ya kobombama balobaka ya kobatama jamais batema na micro baloba bakoka te bafungola kasi micro nde bateyaka liboso bateya balobaka papa Simon Kimbangu Kiangani toza ndenge moko na ye baloba ngo te baloba te bayebi ke nzambe kati na bato yo bangi na oto ozwi courage ya kende koloba de n'importe quoi na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani Joseph yo kanga bien azoyebisa yo nga Francis Kabalenda la princesse ya papa la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem
mokili ezali ya biso donc nga na capable ya kolakela yo mpe kozwa yo na bato nyonso bazoyoka nga na lakeli yo mokandi oza na Chypre oza na besoin okota ba France olonga bamboka na ba Chypre wana okenzela makolo ti nzela kata kaka ndenge oza na Chypre wana oyebi daba province en France olandelaka na map oyebi do ndenge oza na ka ndenge oza wana osala makambo loko ozalaka na Europe maintenant okomi te monka ndenge oza na Chypre ozoluka nde okoma France na yebisi yo kanga bien yo kokomaka France te monka ndenge ofingi nzambe ndenge ofingi nzambe mokeli yo kokotaka France te okosuka na Chypre et puis ekosuka na ekozala barefoule oyo bazongisi yo Kinshasa bakozongisi yo Kinshasa ye tellement obangi nzambe te yo tellement obangi nzambe te ozotango bazolobaki azali nzambe il faut ozala na bobangi même ya koloba mabe mais yo okotisi bilakeli mabe même na famille na yo de génération à génération yo okotisi bilakeli vie na yo ndenge eza na ebebi tellement yo bangi nzambe te oza koloba de n'importe quoi bango baza kosala commerce makambo bambongo o baza kosengana na tanga papa de ngenda pezalaka bongo bato bafinga ka senga bambongo aliaka bongo bana batu aza ko escroquer bana batu benga escroc non babenga ki escroquerie mais lelo yo mwana oza na ndako après balobaki aza mwana o aza kimbangiste ya 3 aza kimbangiste po bato 26 baza kimbangiste te mutu moko te akoloba nangaki aza kimbangiste po soki aza kimbangiste batu ya bakimbangiste boza na Chypre bozelaka te papa tinda bino so bomonde ya mutu amanke alekani adeborde bozwa tata ya kotatola ye bambata bobeta ye bokotikele tante uboyokaki baaudio ngo te uboyoki baaudio onga na tie te niveau mwana wana a exagéré a débordé aza mwana onde aza fo abetama babeta ye bakimbangizo bana na Chypre mwana na ifo bobeta ye botatoli ye pena bambata po ezalaka te soki bozotala kaka yango monaki bato bazwa 23 ans ya kofingaka bapapa 23 ans ya kofingaka nkamba bino ata bazo kofinga tata ata baza kochola ata baza koloba babe me bino bovandaka lokwa bizengi lokwa bangoto bobo moko boza kotala kaka o papa lobi to loba te papa jamais kote ye bino bokende koloba e yo moko papa na yo nzambe na yo yango mona ke bandanga na telema bato wana basila bazalaka su wapi bakenda wapi bato ba de n'importe quoi bakokaka lisusu bato nyonso ndeko tia minoko tanga na telemeli bango bakoki lisusu baza wapi makase esila bango ba comprendre que o elombe ba comprendre que na elombe bakotikala okokanga te mayele sila bango bato nyonso bafungula ba chaîne bato 26 oyo ba o nyonso bafungula ba chaîne bakoka lisusu mbote mundila kenda wapi bomoni ke mbote munzila yene ngaza na koka soko bisami mikombo na munoko neta koma ko banganga batata na bino na 26 wana babanganga po dibu yene ngaza na lenga kanga makasi arma abanga kanga balala ka bien te ba martorela na nyonso batata na bino ba smoking ba o nyonso wana même Charles oyo ozolobela ozokotela omone mutu amalonga babanganga bayebi kiye moi babanga kanga ta mwana zoba o mayele zate kolo Yesu aloba ofingi nzambe tata kolo Yesu akolimbisa yo ofingi nzambe mwana kolo Yesu molimo mosanto olimbisa yo mais soki ofingi molimo mosanto ezalaka na bolimbisi te bandeko ba obolandaki ba audio wana te nazotia nanu ba audio wana boyoka nanu bongo to continuer tolanda nanu ba audio o bien tolanda yango bien mwana moko ya mukie o aza na sans manière aza na maturité spiritualité azwa tango ya kofungola mbanga na ye akende koloba mabe na kombo ya nzambe sans contrôle abangi atate o batata na bango ba 26 wana bakoka même kosala te bakoloba na bango bazokoloba na bango makambu wana siko ebibaka na caméra te bazoko bebisa mitu na bango
mais na boye na caméra boye ba loba ba kokate ko ba yebi kié papa Simon ma okianga mais yo mwana mwa mukie olobi de n'importe quoi ale mokili pe vandi kaka etala rayo oza nani yo ozo kene banjela Chypre ya koluka vie ya sauter pour ceux qui vivent na bino ezaki bien ndongo ozo visa mbala moko na Congo Kinshasa omati Europe mbala moko mais tellement bongo ezate oza ko bunda ba français wana oza ko bimisa na ozo mona ngo donc soko komolo ba français donc na ebité français comme ça rabino lolendo français c'est quoi eza langue na yote mais comme ça ngolo ko yonde muto amayele entelo ah mwana mawa yo zela Mbote Bandeko, Mbouta Joseph, Mbote Dayo, j'espère que vous allez bien. Mbouta Joseph, Mbote Pena Bandeko Nyos, Mbouta Joseph, Omoni on a le baka par moment, Maïlia, ils sont à Kamoto, Aïba, c'est la différence entre les vrais et les faux. Les lots qui va au Nesto Yoka en église, tout au Nesto Yoka en église, ils allient, ils ont simplement pour favoriser le vol. Pour favoriser les commerces au sein de l'église. Oh, yé kaka. Ils ont un slogan commercial. Molimo Monsanto, Kufazo Bimaboui, bas slogan commercial. Ngai Molimo Monsanto, ils ont un slogan commercial. Pourquoi on a le bongo? Parce que ces gens vont jouer à Riz. Na Riz Baïba qui ceux qui te le mettent au tika bandeko, on ne va pas arriver à faire notre commerce au sein de l'église. Après, je vous dis, Papa Charles, qui sur lequel il y a un guide que je ne peux pas citer, je ne peux pas citer son nom normalement ici, parce que c'est une grande personnalité. Dans mon coteau, nous sommes une église aussi, 26, nous qui d'ailleurs détenons les vrais kimbongisme, mais la terme et enseignement, bah, mœurs, bah, vertu, et na qualité, et na spiritualité, il y a des kimbongisme. Mais par moment, azanga amotuka, il faut que mon divimo, boy, aluka mutuka, qui soit aïna, ina, mokoto. Bon, tout bazar tout autour, il y a papa, il faut que mutumura luka kabela bango, pour bazar là-bas, mais qu'on vive. Papa, il faut, donc, c'est comme ça, et au final, on a été instruire, non, sous forme de taxe, mon Charles qui se loquait, sombele mutuka, ça les la boye, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et ça ne se fait pas, mais aussi, bon, kotara de bon, et puis sur le lobby, si ça ne se met là, papa mutuka, je pense qu'il y a au Kima. Il y a des gens au bas, il y a pénaba, misé, papa, pas Dieu, mutuka. Mais ça ne se fait pas, pourquoi? Parce que les papas, on ne peut jamais exploiter les fidèles kimbongistes. Et l'église kimbongiste, ce n'est pas un endroit de commerce. Papa Paul Lobaka, soi-disant un usurpateur du nom qui sont localisés. Avez-vous déjà vu Papa Paul qui sont localisés en train de faire ce genre de bêtises au Batrasibasa à la Kanambo, l'église kimbongiste? Mais aujourd'hui, vous avez des papas Simon qui font n'importe quoi parce qu'il y a des taxes instaurées dans l'église kimbangiste. Moi j'appelle taxes Simon Kiangani Kimbangu. $10 à papa. $30 à Carabira papa. Et bien donc, c'est grave. Bon, papa. Combien de taxes au sein de l'église où les fidèles doivent débourser chaque mois, chaque semaine pour ne papa Simon Kiangani à s'enrichir et sa famille? Vous arrivez en Kamba, le restaurant de l'église, et comment où les restaurants, les gens achètent avant de manger. Mais pendant que restaurant est vivant, il y a des contribuables kimbongistes, dans Miloko, il y a des contribuables kimbongistes, dans Babilanga, il y a des contribuables kimbongistes. Mais arrivez seulement ici à Mokoto. Partez partout où il y a nos papas 26 là. Partez partout. Si vous arrivez, vous mangez. Déjà les matins quand vous arrivez, au Méli. Si vous êtes là jusqu'à 17h, bah, payez au biloko au lit. Maintenant, dis-moi, entre les deux, les Gisolokel et les Yangeda d'un côté et les Kiangani de l'autre côté, qui sont les vrais commerçants à la tête de l'église kimbongiste actuellement?
Mais ce sont les Kiangani qui sont les commerçants de l'église kimbangiste. Ce sont eux qui sont venus faire les commerces. Raison pour laquelle bon on a nouveau riche le roi Batraci avec sa bande des immorales. Donc papa Joseph, c'est clair que papa Simon et sa famille, plus particulièrement les Kiangani, ils sont venus faire les commerces à la tête de l'église kimbangiste. Ils sont venus s'enrichir, les nouveaux riches de la famille Kimbangu. Audio ezami bale. Na tena no oyo, na bandina na oyo na. Bongo na kokota na oyo afingi papa Tracy. Na tiaki yango me na bandeli yango lisusu. Bakimbangiste bozo yoka nga. Bakimbangiste boza na Chypre bozo yoka. Mwana oza mwa muki akokoma tina ba niveau ote, jamais ezalaka te. Ezalaka te, makambo ya azoloba oyo, papa Diangenda baloba na yango, na ba non kimbangiste. Makambo papa Diangenda si alobela yango, en kimbangiste mutu azopesa ntinsani mozo yebisa kopesa te, kopesa na ote bomba mbongo na yo. Okomona mutu moko aza na lingomba mama apesa kantinsani me abalu keke funda ye po mbali na zanu kimbangiste moi sina okutu kuna apesa kantinsani pa moye. Biso to sala kana tina. Biso pena il faut to komisa pena ba papa ba riche ya haut niveau. Po biso to sala nzambe. Biso nde to zabo to sala kanzambe. Nde to zabo to sala église kimbangiste te. O to sala nan to sala kanzambe. Papa Simon Kimbangu Kiangani yende to sala ka. Yende penza to sala ka. Batu e bazo yape lelo. Bazo ko ba kimbangiste. Pona nini? Bazo ko ba kimbangiste pona makambo bazo mona ba expérience na bango. Oyo ba révélation makambo ya ndenge na ndenge bazo mona. Yango komisi bango ba kimbangiste. Bazo ko pesa mboko po ebi bazo pesa ngo epa ya nzambe. Baza ko pesa mbongo po bayike biso to sala pamba te. Tangu tozo sala na bonzo to pena molimo. Mwana, oza mwana muke oyebe eloko te. Mutu na yo ba sentiment ozo lobisa wana efuto eloko te. Oza mwana mukie. Ozo luka vina ona passe. Ozwi nanu te. Oza na mkotambola tambola. Tango yo ozo loba kuna ke kozala mayele. Et ça, la moto à réfléchir ou bien cause la maille était cause na sagesse spirituelle. Mon sagesse ou t'as pas nzambe. Ya ngode que ça la moto pour à réfléchir bien. Mais maille est à classe T. Sagesse. Au cause la maille mais aux na sagesse T. C'est cause na au vide. Au tonneau vide ou à l'autre côté. Maille y a pas sans sagesse. Bamona na kaluka bizengi. Donc chose na sagesse à tout ngate. Ah wana nde ça va. Si vous avez kumisa bato ba 26 ono mona bango bato ya malunga bobengi bango banzambe boto sala calcul tokota siko na science totika na to longwa na tokota siko na science to sala siko calcul bobengi bango banzambe bango nde le vrai kimbangisme bango nde bazana doctrine ba apela na makambo solo bango bino bato 26 batata na bino pour commencer la calcul ke wapi le vrai kimbangisme. Nzambe avant d'esika ba bien na ezali. Soki totali. Soki bango bazaki na bonzambe na onde bobenga Armand Nzambe na bino, nde bobenga batata na bino bazali banzambe. Siko bazapi. Na 22 ans o bazana ngo. Bakenda bazana nini? Armand ngazawana ba église ya 1926 bozana ni tempelo ezali te. Bozana maya sima te. Bwana mize te. Bozana kilongo te. Siko kuna bino bokenda. Bonzambe nini bozana ngo. Kuna bino bokenda bonzambe nini bino bozana ngo. Boso totali papa Simon Kimbangu Kiangani. Atanga na ete. Nzambe atanga te. Mais Armand na bino bobenga nzambe. Aza entreteneur. Abeta musique. Soki mundele mutu mo ba pesi mbongo na ye yake wana bake ko betela musique omona bavandi wana bakonzi bavandi bango bana misala baza ko beta musique nzambe aza na temps wana te batu moko bavandi yoko bakonzi moko bavandi e yesu ko mwa musala na bango ayaka betela ka bango musique te jamais on grand jamais Satan
ezali arma wana soki bino bokomprenaka te. Satana likolo azalaki chef d'orchestre de musique ya Nzambe ye moto agéraka yango. Etango abwaki Satana na se ndenge papa dia ngenda alobaki naboti Satana. Aye koyada dona ye ya musique yango aza nango bozobenga ye Nzambe me akenda kobetela bato musique, akenda kobeta musique na bato babeta musique ya mokili, akendaka kobeta musique libanda bafuti ye mbongo. Aza travailleur a bato moko bavandi bango bapesi ye mbongo banjo betela bango musique. Bozomona do musique oyo ya utaki nango tellement ya ye eza ya ye tango akiti na mabele eza susu ya Nzambe te. Donc akobeta ngo place wana te ka na église yo fo atambola beta kango na ba musicien beta na bato mokili abeta na bato ndenge na ndenge. Donc ba musicien mokili baza ba collègue. Ba musicien nyonso mona baza ba collègue. Siko Nzambe o aza na gloire. Esa kosala biloko wana. Nzambe oyo réincarnation ya papa dia ngenda. Akosala eloko wana. Nzambe aza na miziki na o abetaka ezali fanfare. Oyo kitaka liboso alakisaka. Donc soki atelemi liboso ya trône aza ko beta fanfare na ye, aza ko diriger fanfare na ye. Wana de gloire na yengu yana esala makasi mokili mobima. Donc soki papa aza ko diriger fanfare c'est que na ba we na ba to bomoy na ba ange likolo na se eninganaka fanfare papa betaka ezalaka ya pamba te abetaka ngona lingomba mais jamais akokende ko betela ka ba mindele moko boye akende ko betela ka batu moko boye. Donc akomane travailleur ya ko betela ka batu musique wana eza don na ye. Eza dona ye atikala kozala Nzambe ata mokolo moko te. Tango yo ozolobaka yo na église kimbangisi soko avant ozonga seke arma ndenge bino bolobaka na ba audio na bino avant bozonga seke fo arma azonga so azonga te bozonga te bino bo apena batu na ye ba ange ya Lucifer. Il faut bozana ngambu na ye, c'est normal. Faut bozana ngambu na ye. Molimo mosanto koyame mingi bakoyeba ete lokola bino boyebi molimo mosanto te. Faut bozana ngambu ya Satana. Batata na bino bakenda bazata nelo kote. Bokumisela biso batata wana. Bakenda na bango 22 bazaka suba kimbangiste te. Na bino na bango boza bakimbangiste te. 23 ans toke 24 ans. Boza ba non kimbangiste. Nkamba etongami. Tango batongi mise. Arma la bino azalaki wapi. Tango ba papa baza kotonga nkamba etelemi. Na tango papa dia ngenda kutu ando vandela mingi na Kinshasa. Avanda penza na nkamba te. Avandela mingi na Kinshasa po ayebaki nkamba ezali ya tata. Ye moko tata Simoki Mbangu. Na nzoto na ye kitata akoya kovanda wana. Ngaso nazo yoka papa Simoki Mbangu kiangani. Nazana video mo boy na yoka ka wana so ba osamsa papa Simoki Mbangu. Na yoka voix ya papa Simoki Mbangu. Voix wana kangamanga. Voix wana kangamanga. Met fois so ki papa zoloba. Ngana loba ka papa tika voix na ete. Papa ya na voix na ye. Papa Simoki Mbangu na ya liputa aizalaka na voix ya kimia. Voix wana soki nazo yoka neti dimanche ta ngana landi papa. Même lundi journée fête ya papa ki solokeli. Tango nazo landa papa nazo bakanisi zo nganga na voix wana ya papa Simoki Mbangu na tango ayaka abundaka po na biso na 1921. Aya na voix na ye. Voix wana ezonganga. So nazo yoka papa nazo yoka mbala moko voix wana. Elobeli yango donc mukomusu na kotia kango na koluka ngo na internet na otango. Arma aza Nzambe ta Satan Lucifer boyoka kapena ke Satan réincarné na mokili o alata pena nzoto. Ezande arma obino bolobelaka wana. Boyeba kango boza na elembo na ye yango ataka bino bilembo boza na elembo ya Satana ye déjà apona bino déjà bokenda déjà na ngambu na ye alors tant bokenda na ngambu na ye bo respecter na bino ye bozala na ye
bo vivre na ye eza problème te mais botika ka kofinga nzambe botika kofinga nzambe yo sozo continuer kofinga nzambe nga na osuki so na mboka Chypre wana omonika na mboka Chypre wana nga na kosukisa yo nga na koya na Chypre wana na ke na leta ya Chypre wana na ke na leta ya Chypre wana na ondima pete na komelio ti esiko vandaka ngai omona ngabo na okomelo ti esiko vandaka nga na osukisa yo keba biso nde toza boye foto sepelaka na loba na yokaka met fois papa elebe soki papa soki bango kianga na pesi verset biblique bakoleka po balimbola yango eloko nga nakangaka oyo eshokaka nga so nazoyoka ngo esalaka nga pasi ezali nini alobaka na papa Simon Kimbangu Kiangani vous êtes les dernières chances de l'homme noir. Papa Elebe alobaka na papa Simon Kimbangu Kiangani vous êtes les dernières chances de l'homme noir. Donc ozomona ke batu musu ba comprendre na bango te balinga bolinga non nini asala miracle chaque nzoto alata kasala ka makambo nango boko yaka na biloko wana te oza mwana mukie luka solution ya vie na yo yo kokota makambo te banda kala bato kuba banda ngo bakoka ngo te bato bazwaka monopole ya kofinga ka panda tongo molai na tango ka ya mukie basuki bakokaka lisu te na silisi bango batata na bino wana bakenda na babanga kanga yo mwana mwa mukie olingo banda koloba wana makasi okoka est-ce que yo kokoka nzambe kimbango yozo finga yo kokoka bino pe na 26 babebisa bino mitour o regretter lobi tango yo ko comprendre comme lo c'est trop tard po ozana esika osenga bolimbisité molimo mosantu soko fingi ye okolimbisa mate yebaka yango okolimbisa mate ofingi tata ofingi osala commerce mais yebaka ngo benji wane banda kala bana na tango papa diangenda tina lelo to komi lelo na yo mwana oyo ozana lingomba malgré bokenda okoki kozala biloko wana te fo banga mais tellement zo banga te mwana o regretter ngati na lobaka boye na tondaka na nguya nyonso pona yebi ke église kimbangi c'est la trinité to bondelaka nzambe tata mwana pe molimo mosantu alors soki yo oza na réincarnation te to yebi dali bota moko batata bayela ba o nyonso batikali soki po bazwa respect il faut balanda tata batosa tata soki ozobundisa tata Simon Kimbangu Kiangani ezala oza na ngambu na biso obundisi tata Simon Kimbangu Kiangani oza ko vivre na hypocrisie oza ko bundisa ye bato bazomona o santu ngana oyela yo ngape na oyela pona obango te oza kolata poso mpate bato omone longi malamu mutu malamu mais ozobundisa tata Simon Kimbangu Kiangani tellement ke banzabe ba obomba mangate na kubimiso na mpoasa na longoli yo masque wana ochela bato mokile ba kiye yo alors batata wana bana bango bato simple biso nde toza boneti nga na lobelaka famille wana te boneti famille bolo baza bandeko kindeko wana talinga te nga lobelaka ne nzambe na nga na lingomba nga na bondelaka po lingomba nga na bondelaka ezali nzambe tata mwana pe molimo mosantu alors soki bandeko moko bayaka na bango etalinga te soki ezalaki likambo ya famille nde bakende kofungula mangomba musute balinga babebala na ndenge ya famille balinga bakende na ndenge ya famille mais tellement ke bawelaka bokonde tata Simon Kimbangu Kiangani na lingomba yango bakende kofungula mangomba mususu alors tibino bolobaka ke obokota makamwa te baza famille mais bino to bokenda bobitiki bokota ngo tibino bokenda na bango boyaka nkamba te botika nkamba bobosa na tata Simon Kimbangu na nkamba bobosa na kilongo bobosa na batata bobosa na bango nyonso mais boyebi te ke wana eza bokota nde makambo yango o to lobelaka eza makambo ya lingomba makambo ya famille te po soki ezaki ya famille balinga bakabola lingomba te banga bawela ba gloire te soki bino bo comprendre te bo bazoba bo vrai bazoba alors yo kanga munoko na yoko lisusu te omekaka kosala ke otambwisa kombo na nga okoma na ba préfecture makambo ebele na France
bosala effort na bandenge nyonso bomonanga te bokomprenaka pouvoir nga nazalaka nango te mais ozo continue ke nzambe oyo azobomba nga aza koprotege nga nzambe oyo avandi kati na biso elongo oza komanke oza kofinga ye mwana omilukeli pasi na vi na yo omilukeli pasi landaka batata wana mo batata wana bango penza bango nde banzambe na yo alors ntelema ke yo ozodimi kofinga nzambe mpo na bango lifuti na yo ezali siko nakoloba mokie likambo ya papa Tracy omonika ndenge ofingaka ye ayebolata te mwana mboka moko boye amayele te bolata te mbongo ango aza kojuire nango mais azoyeba kosalela yango te mwana oyo quelle audace quel courage quel courage yoke mwana mwana moko mokie me ya zoba mwana moko mokie me oza mayele te mayele wana okanisi oza nango te oza zoba pena apena mayele te comment kozwa courage wana ozala na posa batrase bandolata nini abandolata bajoni ya mamoto abandolata nini alata bagriffe baguti alata babiloko bagriffe ya makasi bapapa baza bato bamikitisaka moni nzambe amikitisaka koleka papa Tracy ndenge aza wana aza mutu teke kotia lolendo yo mwana so bazwi bapesa yo yango nzambe ayeba so apesi yo bomengo yo kozala lolendo makasi yango yo kozwaka bomengo te na vi na yo obanda okelela ndenge ozana na olaka yo na osaka nde naza boye na nguya oyo nga nzambe apesi nga nalakeli yo telema ofingi nzambe mokeli yo akelinga nga nde siko nalakeli yo na place na ye ata kolia no ekomelo pasi ata kosomba te eloko ekomelo pasi obanda ovanda pene ovandi pene ozangi penza meme ya kolia oyo mutu mpe akopesa yo aza te nzambe molimo mosantu oyo fingi oyo lobeli de n'importe quoi okomona église kimbangisi ekotongama lisusu please okomona nkamba tokopesa so ntinzani ya somo sikobo oyo bozwi wana nzambe alingaka apesa yo ata papa soki ma okiaka alinga apesa yo po lobi ozala bien esili esi torécupere yango eke na mutu mosusu atongela yango nkamba yo vi na yo ebebi okozalaka na eloko te omoni papa Tracy lolendo obino bozolukela ye aoza nango te boka bandoki boa normal te soki abanda kolata makasi kaka bino ngalo batala ndenge osakanela mbongo alingomba tala kolata azolata kuta lingo yeba te lo aza kolata simple comme bonjour azolata ne normal mais bolobi ke azolata te azolata bien te alataka bien te olingi alata ndeni oyo aza nango yo otika oza nango te lumière eza kopele pa na ye yango elelisaka bino bademo bato ya satana bana ya soloka mwana obomi vi na yo okotisi famille na yo na pasi tokotala oyo nga na lobi na yo kozala ndenge nini kaka na Chypre wana oza makambo nyonso kobeba yo fo vanda na se fo lela yo tellement ofingi nzambe obangi nzambe te yo kovanda na se okolela mbongo wana o nzambe asalelaki yo grâce o avance nango sans sorti nango ekosala lisu te maboko no ekokauka okokomprendre ke papa soki ma okianga nazali nzambe basalisaka ye bajete bafingaka ye te maboko no ekokauka mpe mbongo wana ekokende mpe ya motu mosusu akotongela ngo nkamba ekozonga epa kolo nango mwana mokie azoba mayele eza te bokontinuaka kolandaka batata na bino wana ta bazoyisa bino clair bazokofungola bino misu ke batata wana batikela bango eloko te batata wana nzambe ayebaki ntina yaka na bango nzambe akobotama na bato me bato mosusu ayaka na bango eza bato oyo babungaka eza bana oyo baange oyo bakitaka na satana na ye moko satana mpe abotami kati na ye molimo mosantu abota satana ti molimo mosantu ye moko aboti satana pona nini ezaki deja après molimo mosantu c'est satana yango mpe ntango mpe toye na mokili molimo mosantu aboti satana akomi koluka siko avanda na kiti ya nzambe yango esimbaka te so bino bolotaka armoire na motuke ye moto akokende kovandaka na kiti ya nkamba bobosana boa maboma papa Mbenza aza wana papa Zako aza wana tozali kokende mpe papa Tracy aza wana donc soki bokanisaka arma boko azonga ke ovana kiti ya pasi mo okia ngani
akosala kango na ndoto omoni bolali na ndoto boza kolota ta bosutuka boye etikala kosalama te alors bokeba nzambe basakanaka na ye te donc yo continue osuka mabe olanda baaudio mwana oyo abimisaki oyo maloba oyo abimisaki abangi ata te oyo mpa kozwela ata eloko ta kozwa bénéfice te akozwela yango ni lipamboli ni grâce ekofungolele porte moko te epuis azokomibomaka ye moko aza kotimola libulu ya vi na ye moko aza kose détruire ye moko do baaudio wana ntango nga nayoki yango nasali émission na publier mais après avoir kosala émission namoni ke te il faut nasala le sous émission sous ya mibale alors soka continue bomona nga na Chypre ngai bokomona nga na porte ndako na ye ngai nga mona osukisa mwana oyo mwana moke oyo anga mona lokwa aza danger siko nga siko omona nga na porte ndako bokomona nga na porte ndako na ye na ko faire refouler ye nga pona nzambe na nga na sala abajete alors bopekisa ye bino bovanda na bopekisa ye po nga na yaka mabe o nga na ya na oka yango wana merci na tutu balandi ngai bolo balanga te ke mama balenda kolanda bango te bolo bakalanga bongo te s'il vous plaît bana tata na nga soki bino elobelaka bino eloko te nga esala nga pasi sozo mona mutu moboye aza koloba na kombo ya tata ke aza kofinga nzambe so moni mutu moboye aza kofinga nzambe azobanga te pe kimbangiste o azalaki deya na kati tellement bakenda ali bakoma kofinga ndako alors nga bato bongo na tikela bango tante nga bato bongo oyela bango kaka ata tata ndenge apekisaka mutu alanda te mutu aloba te eza pona ba non kimbangiste et non kimbangiste o azalaka deja na kati o ayebi ndako non yete ya kokolobaka te bakofingaka te mais tellement bafingi trop esili fini la récréation boya suko finga nga siko naza pona nzambe na nga siko nazali nazela bino lutusu boya ofinga ba bon na rien. Merci na batutu balandinga to monani à la prochaine bye. Mabota la mabota bamoya koluka ngai nzambe Mokili